Bon, fala za na ennemi te. Aigle Mobutu jika ba Congo lo ba. Tia za na ennemi te. Mo so mutaza na ennemi ne mutu alingaka ye. Mo so ki mutaza na ennemi na ye, seke mutali. Shemesha moto nyonso abangaka. Kasi na poche motema na yokomi. Lelio jamais souci à kolenga. Sangisa ta golbe na batiza. Bazala ta bakoshe na yo. Bakisa ta bamaske na bamari. Docteur pelikola rachare oni. Mes soucis sokeye ekoza yo kaka. Hata maja kobe film ekoka molo kaka. Mutu bataka no marché. Ba prisarati bataka no marché. Marché no bimisa njembo. Est-ce que banani bana sima ba bimisa? Parce que ndembo ko misaka mbono kana studio yembi fota marché pota eloko nino ko yemba po batanda ba sepela parce que batala biso ba internet ba responsable ba mikolo ba konjamboka ba responsable ba otala yo eloko sala batise mushi silaka ba sitse mushi ba tesilaka impolitesse respect zate okomi na moi ba position mo batima peka sipote ma famille Sabidito en famille de que mon ami moi je crois mais que jamais tonto ça resterait jamais Django oh ça resterait Django oh ça m'a fallu ipupo na elaka fona yemba na ye pour rêve nangi lokwa le rêve nangi ko kisama na mona ye tuzana ye fupe na yemba na ye pour rêve nanga pe ko kisama ilo no important ngana otalika mna olobila parce que bubulo ndaza mukolo aza responsable ana pas na pe fupe respect za quand même tango fingi tamu tumso moneska osepela je comprends limisa mona na yo tikaye abimasa mamunaye mbala sima soki ba ko bandela ka wande boja decision za mona na yo limisa ye yukile mawa bimisa ye aza leki na yo mona na niveau yo za bayo katia distraction na mutu mo yo za na ba niveau mo yo te yo mutakala limisa mona. Oui Trésor. Boni. Ouais, ça va. Bisous à toi, Nzala. Toi, un bloc au liette. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te komini. Hein? Aziz a ucho benga nga oh yaya lo ka roleza te. Karmia benga nga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na ba provision. Mais bozo bisanga lelo. Lelo kaka na débia moi bolo ka roleza te donc provision to ba mama tie na provision na nda coûter. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Ebongiseli bandeko na bino na bamasa na bino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso, topé bo s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topé bo benga na numéro ya Cuisine na biso. Cuisine na biso. Eko komisa biloko na bino, na ba famille na bino, paye pas bamasa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Labisso Pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. Les courages n'a pas d'âge, c'est là toute personne qui nous regarde à ces moments, c'est bien évidemment votre jeune journaliste Enoko Binta. Alors, Mbote Nabai Kongoman, nous surtout Bakolanda Biso, Bapesa Rabiso, toujours Matoi, Baoba Komantaka, Naba émission Labiso, Baoba Pisa Batina, message, Yaba commentaire sur WhatsApp. En tout cas, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Comme je vous avais annoncé l'autre fois qu'aujourd'hui, Toko Beta Mambi, actualité musicale, Namoko. Ouais, abima pe na abima na ndenge na ye quoi. Et utaye Équateur et komela ye na Kinshasa o babengi na kombo ya Petit Fally yende tokobeta masolo bosinga nga ye Enoch Binta ozo yamba bato pourquoi pas ko yamba pe Petit Fally hein. Big up à toi Laetitia Nzuzi Mwanza, la femme posée de Switzerland. En tout cas merci pour les soutiens. Karine Yama depuis Paris, on est ensemble aujourd'hui. Toko sombitinia bongo mambi matali actualité musicale na mwana mboka Petit Fally bon na kopesa mbote Petit Fally mbote mama mbote belé na bisiko ba fan na nyonso bazali ba mbote belé na bisiko ba wario bazali vraiment ba mbote belé puis na pesi na merci na ye moko nzambe mo pesi pe mo bateli
moloko dipe motombolisa parce que ceux qui étaient moete faut pesaka lokumu ezongaki epa na ye nzambe parce que ye nde moto aprotéger biso kolala kolamuka eza betili te faut pesaka ye deya merci bisika aza lokumu ezongaki epa na ye moko lokumu ezonga epai na ye kolo nzambe ya mojalishi ya makambo nyonso. Voilà, Petit Fally lelo yo na kin bato babi Petit Fally mais avant to kota vraiment na actualité na yo tozonga mwa moke par rapport ya parcours na yo na Équateur kuna elo neni ni sala ki poyo kuma na Kinshasa. Bon elo ki sala ngana kuma na Kinshasa eza courage nanga eza mosala ya papa nanga Aigle Fally Ipupa banje mone wana ya kala ba siktaka siksa ve nanga depuis 15 ans de carrière asala ka ba sikse kaka mende tinanga ma nalanda gang frère nanga Dicap la merveille Fally Ipupa de tinanga yi nalanda yi na kombo ya Petit Fally eza kombo ba botela ou soit ezaka surnom ba pesa. Bon kombo na ba botela nga et pas para nanga eza Guilé eza Guilé Elise mais kombo ya musique ya sinomé au pas tout ba ebiti na ba intérieur eza Petit Fally partout Petit Fally mais kombo nanga eza Guilé Elise au ba tout ba ebi na mboka mais eza Petit Fally partout. Mais kozwa kombo ya Petit Fally wana parce que ba misia ba ki belé pourquoi vous préférez qui Fally Ipupa? Bon, on a préféré parce que à sala musa malamu alinga polémique a finga raté à sala ramusane na ordre pe singeli à sala mais chose ba mise moko ba biluba ba mise moko ya ba polémique mais msusu eroyo anga zaka ba polémique mais le quoi landaka dia musa na ye na logique azaka na musique yango lelo nzambe pe atombole makasi parce que soit kaka ba débat distraction msusu pe le aza aiglé mais le quoi déjà naka ba polémique respect na mutu nyonso yango penza ba tombole parce que nzamba tombola ka baoyo ba mikitisaka yango lelo amikitisaka depuis quartier la terre ti le penza ba tombole il faut to bekele maboko parce que eza cop na o ele sabana a c'est la mosina ye a ole sa famille ale sa pe ba biso ba nyonso parce que eza muksa ye ba ke loko osala eza ko ngana osala nga ba miso parce que no belo pe na osala na yake pa na yaka na kombo Aigle il faut pe m'occuper ba pe na kombo Aigle. Super. Mais Petit Fally ebi que aujourd'hui Fally ba talise ba mindu ki obanga kate parce que binemi a Fally ba ko zape binemi na o. Bon Fally za na ennemi te Aigle mubutu jika ba Congo lo ba. Tia za na ennemi te mo so mutaza na ennemi na mutu alinga kai. Mo so ki mutaza na ennemi na ye c'est que mutu alinga kai. Jamais na tika oyoka te Michel Congolais mutu mona te Fally ki afingi Fally ki na ennemi no na tika oyoka ngote Michel Congolais na tika oyoka ta leki na TV abado cha Aigle musabite ki nga na ennemi no na tika oyoka ngote azana ennemi te ba concurrent na ye soit ba porte-parole ya ba concurrent na ye ba les cas na télévision ko ba peut-être ba mabe na ye olandioza mutu ba internet so ba internet bon nga na tika oyoka ngote ke mutu afinga Aigle ou bien mutu afinga Fally Ipupa Dicap la même na tika oyoka ngote nga na tika la oyoka ngote mais yo sérieusement au crachat sur innocence la télévision benga petit na yo tout ça omoni nga warrior oyo ya Petit Fally bakumbwa ba polémique na ngokota te parce que na likola papa na nga Aigle ye mono ngana ba polémique te alinga to sa likambo après na simo ko ba te ya linga bongo te ngalinga na sa musana nga na ba carrière ya musana nga na ba carrière yelo ko ni na osala po lobi pe ba mona ke oui pechoma asala ki musana ebe mais lelo atali ata comme na mo parce que améritaki mais ba yo ba polémique ba kumbwa ba vraiment na kota ngoti mais le band de changer parce que au début ya carrière na yo banda ki na ma système en polémique ou critiquer ba mususu bon ngama kofinga mutu na zwa na tawa na ti kofinga mutu na zwa na tawa na ti na zwa matawa na ti ofinga mutu bimisa moi sinon aza concurrent ya rebo te wana eza ba bino ba journaliste ba bo comparaka mais ezatege ngana comparer moi si moté o ngana bimisa parce que na bimisa ki na ba courage na ngana bimisa ki na ba singa ngana bimisa mais kombo mutu na tanga ki te na finga ki mutu te na bimisa ki moi si c'est tout na manka ki pe mutu te ke o mo so aleki mo so te bino nde ba bo jise bino nde ba bo tala c'est tout parce que ozong sabiso na manze moi Fally po ba balinga mingi vona
susi na pota lopango yo bakoma shemesha moto nyonso abangaka kasi na pota motema na yo komi lelio jamais susi akolenga sangisa ta golbe na batiza bazala ta bakroshe na yo bakisa ta bamaske na bamari docteur mpe likola rachare oni me susi soki ye ekozwa yo kaka ata majakobe film ekokamona yo kaka na malili to ive basali chauffage na kaya charle moi basali baclean me mpo na kaya susi to intere nini moyibi soki otie mbongo na coffre fort akozala bloke po aza na kode te me kasi kotia bolingo na coffre fort susi akoseka po aza na bakode tu atokangi osko polisi akoya te po ye moko azali victime ya basusi susi epanyaka nani ti epanyeki jinu Kati mer tout le monde à genoux, quel que soit notre race sociale. Tosala yo nini yeye, tango nyoso sekolela. Ceci n'est pas bon. Mon amour est très bon. Philo Timbe bon, voilà pourquoi je suis fort. Ngai ba yebinga sere ya charisme. Balam nango neto monango pasi Bwiske na zui visite ya susi A change nga identité na kache Sera bakarsme A komisera milelo Liba kweza pona baveglete Na bavoya mpe babetaka yangongo Ndenge nde susi eza pona moto nyonso tu Ozala amoureux ou pas me soki okimi yango na love ata na pasi ya vie ekokanga yango ata kutu soki yoda ye na jugema ya nzambe bayeba koko lefelo bakozala susi la vie est très belle mon amour est trop bon Philo Dimbe bon voilà pourquoi je suis fort yo zwi kle wapi yo Karine Yama nakangaki pote bien meyo koti kaka bizama chongo pilipili ata ezoswa na monoko jamais bamekaka yango na liso yokano sangwa susi na mosika kolinga jamais ekota motema mpo yokolela matanga ezanga mowei Tokos, on est ensemble, Hélène, Laetitia. On nous a ressentir Petit Fali, hein, Petit Fali, on a la patronne, hein, Laetitia, on a ciao bango, Laetitia, nous Togos, depuis Switzerland qui Togos, Laetitia toujours ensemble. Bossi David Mangaya, Bossi David Mangaya, patron des patrons. Togos. Voilà. Alors Petit Fali, aujourd'hui, Yonakin, en tout cas, Yopena. Parce que quand j'ai annoncé dans mon statut que non, demain matin, je vais recevoir, je ferai un effort de recevoir Petit Fali. En tout cas, message, tu Équateur, parce que moi je suis de l'Équateur, tu Équateur, message. Mais moi, tout le monde Petit Fali. Pourquoi pas nous allons déjà aux baseball, au longwa moi moukié, au c'est penché moi moukié, hein, au tika moi Fali moukié mana, moi style na eux, ça leur paie bien. Bon, j'ai un problème, c'est bonne idée. Bon, on a un côté aigle. Parce qu'on a déjà de la musique. Et ça nous ramboka, et ça l'ingagnon c'est la musique. Et ça obétaka iben, obétaka rythme, nous c'est la musique. Parce que aigle, moi aigle, bisota la loi, tout ça bana aigle. Parce que moi le lot musique qui, ils ont quand tu cambondo, bano beta poupoute, musique eza, musique inde beba. Parce que la musique est tika ba fali poupa oyo, o senti musique ya ba bien tika ba fali poupa oyo. Même musique ne bébé comme mutu shoka ko zana $160 OK kana studio. Champagne. Aujourd'hui ka 50 OK kana studio ya musique mutu bataka no marché. Ba presarati bataka no marché.
marché no bimisa njembo est-ce que banani bana sima ba bimisa parce que njembo ko misaka mbono kana studio yembi fota marché fota eloko nino ko yemba po ba nanda ba sepela parce que ba batala biso ba internet ba responsable ba mikolo ba konjamboka ba responsable ba otala yo eloko sala osampo ko kasete batala biso ba to batala biso ce qu'il faut obimisa eloko mo bo na miso ba para na miso ba sepela. Ah, monsieur Vrendjembo, njembo na mbele ki bo sabeda shuba wari bo partager. Bokula gabeda sun somme alioti. Bono se gota pange bele nangera ntando. Wana luende o, homoni luende ye. Egle. Yelo men kanga bawa. Waka yo gabeda sa mo kidirankana kane. Bawa ngo yo. Ashwa mo yo. Lomo juende ye. Egle. Yerome wa bilome kaka ye wana shu usko Habed bokula kadilondore nsomi yerome wa bilome kaka ye wana shu ashu bokula kabed aswe wana mokabaka tano ye sekombo tapendo tema bori apato alilondore opa sanga medare waza rije poma balaka ngema mo zo apiro eble mama polna bondeke balaka nke mama bota veka ngo mano yero tokaba onangere okira okondo o totombio balaka nke mabolo puta veka zo girondo ministre son excellence girondo eye okuna mo okabe balobi mo bosi fumuchi kitunga fumuchi babi yaya ya bayaya Fumuti Kitunga Leki ya Willy Moucheni Koda Mboka plus 243 Willy Moucheni Koda Mboka Beauté plus l'argent Naibi ki bossi Fumuti Diama patron des patrons Fumuti Diama. Merci à Baleki. Voilà idée honneur au 5 folklorique na style na bichwa et ça là qui ont des goûter qui bolingo nanga zonga o asho arara Zwata mama nga Zwata mama ye on s'en prend bon ça ka idée na cheki mo na chepe lingala baba yoka lingala baba yoka kimongo bayoki Zwata mama nga ye Zwata mama Tiatara ka bata tutaka aveka bokuna moka banga antando bala gange bawo bogombolo bakula ka ba mongolo ontika bokuna yo aye ah ototombe. Voilà, beaucoup de l'ambiance est allée entre Ngaï et Petit Fali. Petit Fali, mais aujourd'hui, na Kinshasa, comment vous arrivez à maintenir le succès na? Bon, qui question na Kin aujourd'hui, vous avez cartonné. Alors comment vous avez géré le succès na yo? Parce que succès petit là quand oui. Bon, ce que moi ni motono na ngona za na succès. Mutino na nango ekle mubutu chikapla anona succès. Bakise mushi silaka, bakise mushi abate silaka impolitesse, respect zate, okomi na moi ba position mo batima peka, bakise mushi sila bongo. Yanzambe zanzambe. Moto mushi kanisa ke o sila nzamba ko kanisa o yaye. Somo utasili succès impolitesse, respecter, au moins okomi na moi elo mo boy, bani mapeka na bafani na yo, succès nini esili. Mais si c'est si la mutuka boité de le bobenga aigle fali poupa parce qu'il y a quelque chose respect comme kitis ngasko mona ni pona za likolo wana po le pena za suna ba succès koleka non si la tena za nzambe mais rumeli na fali rumeli vraiment na fali pourquoi pas ba coach pe na victime te bon moni na vie soza utolo bawati pourquoi zo garder succès na te moi na vie soza mutema duku otika lo gagner et puis na biso za kaka na joie moninga sombi kara ya $1 million ngana la ya oko gagner ti na vie oza nango sepela oza nango te fanda parce que éviter moi les orchestre papa na ngai ngana leader na bandenge na nga ngana luka na beta ne featuring na papa na nga mokile mona nyosi ya patient tanga yeba kinga izai patient na oza nanga preseti pona za la patient na ilo no sala na za na mbongo te na za na mituka te na za na mapango te na za patient na ilo no sala na yebi elo no sala nzambe pa yebi ninga na utaki mboka tile na komia wana jiba bisika olala na yeba na komo yeba na bandenge na ngao ba wario ba yebi parce que ezali patient
lopo aigle et banga les princes d'Adjoa et banga ba beda je pas trop bogos ba fumuti kitunga oyo ba Davidi banga ya ba bangeza passion vous comprenez ils sont patient nous c'est la patient soki ngonga no ebetche be succès za nango mais soki ngonga ya makambo ko ekuya ça ronde nyo mata podium moko na Dadju artiste monene ya monde beti na podium moko et ça là qui onde bon et ça là ngabe parce que ba opportunité yo ebele ba nango ti ebele ba kino simila ba kisi ebele ba kino sabisa sa po akutana Canada juba imba na ye mengali loyo pour la pemina Dadju no grâce à Nzambe na kumba fali mais faut ce qu'on a reconnaissait pas fali trop. Je suis beau de ma famille. J'habite dit tort. En famille de mon ami, moi je crois mais que jamais dans tort. Ça resterait jamais. Django. Oh, ça resterait Django. Django. Oh, ça resterait Django. Django. Ça resterait Django. Django. Oh, Taras. Et à part ça, vous proposez aussi. Ah non. Chuma. Allez pour taki bobo onke. Roma yi. T'as comment tu qu'on fait? Roma yi. Chuma. Bobo onke. Roma yi. Oh. La chose. Nayembe la maman, poyoka bien. Nayembe la bébé, voilà la bien. Je vais chanter pour te soigner. Je vais chanter pour te soigner. Elle m'a dit, te fais dormir bébé. Beau bébé, on va concevoir un autre bébé. Beau bébé, elle m'a dit, t'es noir, faut piloter. J'étais midi soir pour piloter. Vous en pouvez? Les princes. Les princes d'Adjo. Bisigoza. Mais à la fin, on soit d'ajouter un OPCP Makambono, quand on est talabo. Yo no to sonyo sa patient. Ayebi amona kinga ayebi. Ayebi. Ayebi ke oui petit courage au bunda et simba. Parce que le wape sa ka courage ko simba. Le wape sa ka ngwana. Ya openga be na garda rapé maluba na bango balubaka. No linga tena baksa maluba musisute. Isala mabe. Taba to tuba pesa nga courage na saka wana. Na les caté niveau mabe. Mais petit Fally, est-ce que vous assurer biso que aujourd'hui ce petit Fally vraiment la monde au yebani vraiment la monde au beti bandoule au cartonné, est-ce que vous tirez la carte na nature non ou bien au changer parce que aujourd'hui tu parles très bien aux olo bapena na qui vos sagesse surtout. Est-ce que tant au évoluer ma casse au changer casquette ou bien au rester toujours petit Fally auto ko soit là. Bon biso nanga na ko sala orchestre nanga babinga déjà na lumière Fally Poupa na rinya Fally pas tout comme on a déjà guilé et laissé aux emplois pas tout bayebi mais li na déjà Fally Poupa ils m'a Fally ipupo na yelaka fona yemba naye pour rêve nangi le quoi les rêves nangi ko kisama na monaye tozanaye faut pe na yemba naye pour rêve nanga pe ko kisama il est important parce que ebele awa et puis na pesa ba massa nanga tout atabo bana mboka atabo awa partout courage ya yo simba ya moninga ko simba te parce que yo simba place ba simba te so te kana olimba osaka na porter o te kana ma posala kana simba ya yo ya moninga ko simba te parce que na vie to na ngolelo yo mutema mabeza trop so za na iloko sala ka sala yango ko limba te parce que ko futa yo lelo po ba aigle ba biso parce que na ye pa ki na leka ki na ba bar na banjela na souffrir na bondi lelo pe akomo pesa ba espace ma otikela ba podium yo bina na ye parce que amona leki na nga mérité et puis bande ko na nga ba mongo parce que bande ko na nga ba bokila okondo mtefela na lo mongo lonchikale lonchikangamo lon soutenir kele joso bande ko na nga ba bokila okondo inyoma maleki na bino ye bo soutenir et ça la bien parce que bo tikela teka aigle moko sont pas bien tout ce qui vous sangane et ça la rappelle bien
pour soutenir les kinabino et examen important. Vraiment merci. Naba warrior, naba tunyos balandanga, toujours ba responsable. Merci vraiment na ninge bolinganga, ninge mundimanga na zalaka wana. Merci vraiment. Voilà. Mais petit Fally Batbarmo le bakalote aux ala toujours qu'à pencher pas Fally, yoka Fally. Est-ce que na yoka pe ba musique ya artiste et musicien mususu ba Congo ma na biso? Pourquoi bangote? Pourquoi bangote? Tant que na yoka banjimba les princes d'Adju, banjimba maître Gims, banjimba boy. Nayoka. Pourquoi bangote? Ce qui a fait rigoler pour yoka. Pourquoi était? Pourquoi était? Proposez seulement à faire rigoler. Ceux qui vraiment yoka. Moi tant que tane lingana pongi na miso so point on dit makina za polémique ba mukuti. Voilà. So linga ba polémique na ba tuté parce que ba grand. Biso to bana aigle ba linga polémique. Parce que là na likola papa na yo pour occuper le bosso. Pour yé moko jamais atika ofinga master na eto mutu. Yala ndaka musique asuka kana musique. Nous soupe ba mon net polémique ezaramo et puis ça ba mo coup de pouce sur Robima quoi. O critiquer mutu lekio bato balandara mutu lekio na ba ko pencher pe sur yo hein. Bon, somme taleki betele maboko. Moi somme talekio ko budarate. Ezata na ezangunga na ye. Et puis nza matala ko ezakati na yo. Ako pesa lelo sana ngoni. Est-ce que aider bato? Lelo yo ka sa pesa ba Fally Poupa. Bato parce que ayiba ko ezakati na ye. Ezo pon. Nza ma pesa ka mutu ezakati. So ki apesi yo ayibi ke so na pesi oyo ausunga bato. Abi ko so na pesi ta ausunga te. C'est important. Polémique ko finga ba responsable batala ka biso ba responsable ba batala biso poto za na respect ya répondre likambo responsable a sepananda na bana c'est important. Polémique na vi futite futa raté. So que futa ka mais pesa biso ma pango ba mituka. E futa te. Alors petit Fally to comme déjà na suka vana na pesa yo place au yemba moké et puis au bois comment ma banga ndongo mona c'est là au bois non sans problème. Alors petit Fally Nazara la concert à Fikine. J'étais avec mon caméraman Kevin Léou. Na sala émission voir même le début na concert à Fikine. Sur tel pb la message j'ai besoin de ko lien mo boy ya concert na sala on dirait qu'il y a concert ya Fally. Mais après concert Tomoni Maramo Eleki, réalité à Kanda Bakangilité à Kanda, Tomoni, mais osons répondre sagement. Yo lingano polémique té. Bato ba côté la biso. Ba boss ba côté la biso, ba do yo depuis Paris, hein, ba Nelka, ba forcé depuis Paris ba côté la biso. Ba ibisinga na toutes nos questions, au répondre le lengue na yo. Est-ce que nini leka ki nakati ya concert à Fally parce que biso zeli na ngambo boye to ba no mona plan mambo zeli pena mpanzi boye TV qui avec j'étais avec les caméramans na ba caméra tout ça la équipe na penché na mambo les ka kiti. Qu'est-ce qui s'est passé pour comment tina niveau au lité à Kanda à commune? Bon, ngama makambo wana lo na osinga kaka eza mona salai mabe eza mona asumbai na bilamba mutalongola kaka mama na papa moi moke ata sumi na bilamba ata kiti masube kiti mutalongola kaka papa na parce que papa na mane ba binde ninga botama ki ba binde akoleli polémique internet ndé zo boma biso okusoko mo pelika mususu betana ngukara lekisango poto respecter pe ba kunjamboka to respecter bato ba lekibiso na niveau parce que poto to ki liboso eza na oka mamweli kaki na fiki parce que na fiki to na posa ka mutu moko Fally Poupa aigle ba biso to ke na ika na ba courage amoni biso matisi biso eza mobule kotaki eza loenge kotaki iloko to singa kaka na papa Bubuli Ondelia la likondi protège mauvais papa de papa Bubuli Ondelia likondi protège boté puis si l'argent na papa wana yaya moi na sala mabe tala bo yo kanisa kaka lukwa mona kana ndako abina papa nini yango osane nini obwaka epeti limbisa mona na yo tikaye abimasa mamuna ye mbala sima soki ba ko bandelaka wande boja decision aza mona na yo limbisa ye yukile mawa bimisa ye aza leki na yo mona na niveau yo za bayo kate distraction na mutu mo yo za na ba niveau mo yo te yo mutakala limbisa mona limbisa ye tika sa mamuna ye succès ici la nango mais ko finga batibili batala biso tango fingi boss mo boy est-ce que boss na musa osepela habika ka ne ofingi boss 10 match o fingi
est-ce que boss muso sepi bia beda so sepela ou bien eri mandala o sepela te tango finga eri mandala soko finga beda tango finga bubuli onde soko fingi nani ba bena biso ba dilondole ba medali wasa ba héritier pour ma ba piro les blancs soko fingi bango ba maman pona bondeke Mireille Salisi fondation Mireille Salisi Jean Ponnet ML boutique chez Lebo poto na poto Jean Paul ba maman Karine ya mère talaka yo Yindi est solution Yindi est solution bo vient joli bo kilo kondo joli par le bio zo kimbongo ya bubuli yondele yango zo kotila na ba média bon omoni na vie total ka non âge ko jambongo ko zela no problème ti yoko kabila ngambongo parce que ça o kabila na na souci batu musuba kabila ba mbongo pona ba émission ti pona na courage pona souci pona histoire babulu baba bokilo kondo ko pesa pe mbongo yo fele na pona mi contre ti tona singile pardon est-ce que na zai pour ne ba ba mabe pona litia kana mais na singile pardon parce que azavie azape warrior lo kwanga na ko linga tegi yaza na passe ngana sikaka na ko linga tegi yaza na boloko ngana sepilate c'est pas gentil Jean Paul na posa que ya bima sa vie na ana mona azana pas beaucoup la bana na mais polémique ezali tomate ngana otalika mna olobila parce que bubulu ndaza mukolo aza responsable ana bana pe pour respect za quand même tango fingi ta mutu mso moneska osepela je comprends ya ona la sakindila oui c'est les kinango eleki balimbisa e aza jeune alukambu na e asa vie na e na bana na e wana ezali tomate to la saka parce que tango finga mutu mususu moni il a finga gabo est-ce que a finga ouais bon c'est important. Merci beaucoup Petit Fally, c'est important hein parce que polémique exactement les tombates polémique dans les tombates de journalistes poser ba question mon peu normal. On veut dire match maman Karine ya moment 10 match zazingo makitoko Beti Tianzuzi Mwanza la femme posée de Switzerland. La femme posée de Switzerland qui tokos. Petit Fally avant la pesa. Dit le tangue maboko pété. Ah non pesa ozoboa mabanga sans problème en tout cas oboa bat non. Voilà. Beaucoup proposer bisolo rasuka et puis na tigé le temps oboka mabanga. Mais Petit Fally. Mais ozo jouer net na des casquettes autrement ba bengo comédien autrement musu ba bengo musicien. Est-ce que oboula pour ça la comédie? Bon non musicien chanteur. Comédie c'est un problème, tu comédie c'est kacha mutu. Et ça comédie muso bota minango, mo jape musicien. Et bien ton ba zai ba comédie ou ba musicien. C'est important. Ba tu ba aussi ka ba fani. Ozo yemba nze mo bu anniversaire ba olela ngo fona poto. Comba business boss ya Goma. Oko bete biso mo ya anniversaire wala. Te anniversaire mte ça te papa. Yo ja ka. Comba business boss ya Goma. Voilà petit c'est d'accord. Moi Laura Souka, moi Nzemba Souka et puis au clôture dans ma banga. Aigle. Amour. Aigle. Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi me laisser. Il passait tout dans mon livre et mi amour m'a blessé. Je t'aimais à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, ils sont dans plein de remords. Nana linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Oh, zongalanga, mon bébé. Zonga, amour, amour, reviens mon bébé. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Oh moi la vie, moi Dieu, reviens mon bébé. Reviens. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Je donnerai même ma vie pour te voir mon bébé. Oh moi la vie, moi Dieu, reviens mon bébé. Reviens. Loin de toi c'est l'enfer. Loin de toi, j'ai souffert. Salambango zongawa. Salambango zongawa na zowa. Pour moi, ça sera toujours moudé. Comment j'ai pris les saisons, c'est brisé.
Recommençons zéro. Amunangeza yayo ma. Amunangeza yo ma wa. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Donnerai même ma vie, amoré. Bébé tu me prends par les sentiments. Il m'a fait oublier, c'est d'avant. On ira à Kinshasa de temps en temps. Je connais tout ton cœur, comment ça va. Ozayanga, Nazayo, Ozayanga, mais Nazayo, elle accompagne, avec qui je sais, c'est la vérité. Tu ne fais planer. C'est à de la rue, c'est à décrocher. J'ai tout donné reggae pour toi. Oh mon bébé reste avec moi. Oh mon bébé reste. Tagos. Voilà, moi t'en as ma dédicace. Boss mec Nikombe. Patron des patrons, patron Lumumbashi, mec Nikombe. Boss mec Nikombe, patron des patrons. Boss des boss. Tagos. Boss David. Angaya, Salon les Jimons Fergiféré, Institut Bugatti, beaucoup la rabossé kota, jusqu'à bosser kota qui tokos, jusqu'à bosser kota, puis na bossanité, Jarel Baramoto en États-Unis, Jarel Baramoto toujours, Maman Binta Morena, Maman polyglotte la sénégalaise, toujours maman sénégalaise, très très fort, Bossi Papa Lumumba. Balobi André Wane double moto André Wane ba maître unique mané Makambouwa binonde très très fort ba maître Koko Jambo toujours ba bi maître Christian yebi selanga mama nada monele maître Christian bi na boki mama nada et puis boss Eric Mandala boss Abedachou boss Junior Motema Manada toujours. On est ensemble. Maman Nadine na Gombe. Maman Sonia na Gombe. Wana ba mami balo balinga bango ba katia Gombe wana kitoko. Bana ISP Gombe toujours. Super, merci beaucoup Petit Fally. Alors quant à moi, j'ai dit big up à toi boss Alain Bomolo je te salue aussi. Océane Minga, clin d'œil à toi, Queen Bondo, clin d'œil à toi, Sephora Koupa depuis Inikin en tout cas, je te salue, Karine Yama depuis Paris, Aigle, maman patronne, maman bonheur, merci beaucoup Karine Yama pour le soutien, big up à toi, celle qu'on appelle la grande dame Laetitia Onzuzi Mwanza, la femme posée de Switzerland, autrement dit madame auxiliaire, maman Ebigo Kaba, derrière la caméra je te salue Kevin Lewu, montage Imak Makengo, je te salue, quant à moi je vous dis une fois de plus encore, bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.